mabanga pululu na bia aza art aza comédien mabanga pululu so bote patron wana loka patron ba na jeep photo linga to ba bie ba patron ba jeep wana so ba ne to ti mabanga pululu alela no kabela sa kabela desa mais alobi ki aza patron ba comédien non aza patron papa ya famille na a patron ya ba comédien te na monde po ba artiste ba za reconnu na mboka o ya Angola ya Luanda eza c'est Carlos Masamba asalani pese biso pa amemi oh nani mwana matama minene nani oyemba abi fuelenge Ferregola tala Ferregola beteki nini etondaki bon attarde quelle importe Herbozolanda biso na katikati ya banda kuna bino na kati na chaîne GNZ News TV. Alors na katikati na émission découverte, nous sommes là toujours pour vous faire bien. Na bi ke place bino bozali boza déjà ko sepela parce que de bozo monanga webi John de la presse na zanga te ko mela bino ba actualité. Alors na bi de ki a partir bilili bokoyi ko comprendre que na zanga kati na plateau te tozali mana esplanade balobi tout samba tose. Nous sommes là pour na kosolana ba artère na bino pour na kosolana actrice na bino na bi ke boyebi partout dans le monde kalamingi te na kofungola awa matos pas ingénieur na bi ingénieur fungola biso matos pour na boyeba ko découvrir na kati na sika o to kosolana ye na o etalivi na artistique to kosolana ye à propos ya ba actualité ça dit art na lelo art na kilelo ezoke ndenge nini aria kala na kilelo différence nango vraiment ezanine. Alors na yebi ke boza déjà branché pour te ngana bino tozoyeba déjà kaka na minutes o tozoyeba dia ko yeba inviter na biso na kat nesika oyo azanani. Alors boa tarde star. Boa tarde sir. Santé. En santé bien par la grâce bon yo. Bon biso pe tozana biso bien. Alors ba chers abonnés partout dans le monde ba mituna ki artiste nabiso akenda wapi mais avant obanana koloba place okenda ba chers abonnés bazotala on sepela monta na caméra 1 otala kuna oyebisa ba chers abonnés kombo na yo ezali vraiment nani? Oui, kombo na ezali Cecilia Batista na kombo ya art na Joana ngo mama Muselu Ok, Mama Muselu, ba chers abonnés, ba mituna kisikoyo, Mama Muselu akenda wapi? Parce que essaye déjà tant mingi bazomo na oti na actualité, yango balinga ba ye ba vima okenda. Oui, na déplacé te Mama Muselu aza, ana bino na kati ya Luanda, malgré ba problème na oto kwa na ba problème mais naza vraiment. Vous en forme. Naza en forme, en tout cas makasi kutu. Alors to banana nous na habité to bandana na ki Mama Muselu to na Cecilia. Bon, on est dépendre na yo naza période d'accord, Cecilia Batista d'accord, Mama Muselu aza d'accord. Alors ngana osepela na ba chers abonnés to bandana nous na Mama Muselu yebisa biso ba chers abonnés balingi ba yeba ndenge nini ozwa posa ndenge nini ozwa foki wana ya kosala théâtre. Betela biso mwa mukie lisolo na yo e banana ndenge nini posa wana ya kobanda kosala lelo théâtre pe batu ba ko découvrir yo lela Mama Muselu. Bon, posa vraiment ya kosala théâtre e bandanga ndeni. Na salaki na mutumona linga makasi comme les agences et Mortel Kabemba. Voilà, hier abno sala théâtre banda kala déjà. Parce que même fois ça là ba fille menaye a ko pesa na talaka. Mais il faut ça là on a coupé ça na talaka donc et ça là m'a bien quoi kotala kokota na groupe ya théâtre na mais ça na mutumo bo a poussé vraiment na kota penza na bana ko jouer et ça Bibiche Moseka Mama Moseka kota zali bamboto ya trop et pena muta poussé donc il a pesa nga posa ya théâtre dans son ba tonalité ya Bibiche Moseka. Oui, nalanda kae ba geste nenyo en tout cas na sala yango. Mais ebisa biso ezaki na aneni yango ozwa ki posa yango ko bana osa théâtre. Bon, je crois son abo sanité déjà ba bon, na monde de théâtre na sali déjà na ko bosa na nen mais na sali ba 8 9 ans. 9 ans na monde art. 9 ans na monde art.
na minoto ya mingi moseka na Jansika Bemba imtaya ko zwanga na ndako le jour ngozaka le jeudi je crois tozaka na artiste comment nani auto kufa bientôt Kikuya voilà Kikuya donc mystique. Alors que son nom repose à paix pour comprendre émotion to sentiment au artiste na biso azana yango mais kana ko expliquer biso pe na malamu olobi de yo ke ne osadia ba 8 ans na monde ya théâtre. Est-ce que théâtre ngo bandaki yango na Congo to banyango vema na Luanda? Bon théâtre nga na banjango na Luanda, nga na kota na Luanda na âge 5 ans. Papa na nga Sulano comme na Jean Baptiste. Maman na nga nde muto aza Mukongo ya Musungombe ya Congo. Donc nde to ya an âge 5 ans. Na tangeli awa makamnyo seleki awa makamnyo nyonso pe na bandi théâtre na ngai kaka na Luanda. Oui. Ce qu'on yebisa biso na Luanda tango bandaki théâtre difficulté na weza akinini nanu. Premièrement nanu na kati na libota na yo na famille na yo koyoka ke Cécile lelo pe azuna e décision ya kokoma star azuna e décision ya kokoma artiste na famille na yo tango memaki message wana bazwaki ona ndenge nini? Bon avant na mema message te na famille de bayoke ke Cécile boy bakoma mona nga nous c'est que nde famille maman yaya ba papa baboyaki babe na sala sous monde ya arte na tika monde ngeza mabe okosimbe loko ou bien blo mususu nde balobaki par peur na bango. Donc tellement na linga ngo pe na linga ki makasi na zwaki temps yoka bango te na boyaki na bandaka ko sala ya kobomba na matipe et comme ya solo donc bimi penza donc bimi na famille mutako kufa te so mutakufi ba moni to ebisa ko tika art donc na ebité mais nzambe ka mutayebi solo ce qu'on a femme ça dit c'est na famille mutakufi ba comprendre déjà que Cécile ndi mutalier. Oui na famille ata mutasali fièvre mona ba benga nga ba kebisanga mutu boya zo bela yo bonga bia rien lote donc na sala art na nzambe na simba ki site na yebe loko te malgré balobaka bon on est mukile lobaka donc na zana pona ko yoka bango na zana pona répondre bango te na yoka bango mais normalement penana na nga sec ce qu'on a kati na groupe place okota ki batuni nango bayambaki yo bato o bayambaki yo tango kotaki na move ya président pe na oyebisi biso kombo na ete tango kotaki na kombo na kati na groupe na ye batuni nango vema bazaki wana ki basutenaki yo makasi pona koyamba arriver na yo. Bon arriver na ngai na yaki na groupe tozalaki na koloba 4 je crois son abosanité président ezalaki nani Jansi Kabemba notre loba kalamingite deuxième ezalaki vice-président ezalaki Kikuya o Tokufa ngana zaki maman secrétaire quatrième na biso ezalaki azalaki lokola mutumo kese je crois ezalaki papa Evida Pomba soit disant nous c'est mais papa Evida ngana yebelaki na kombe Evida ezalaki quoi 4 ne toko fungulisa boîte noire zalo kwa 4 wana o mitu papa kolunga wana na lungwe wana na sala kuna ba 2 ans 3 ans je crois na lungwe wana na na groupe ya Karmas papa na nga Masamba koto za ba gros bisous Baptiste lela fort na kota na groupe ya président Carlos Masamba TV nde na fandi kuna papa na ndengi pe ayeko doser atiki nande pe naza na siko na commande mais yebisa biso tango kotaki na kati ya groupe ya président Immortel Kabemba je crois na kati na boîte noire okota mbala moko ozalaka cofondateur ya groupe to koma po yebisinga ke ozalaka de ya kiesi c'est ozalaka secrétaire c'est-à-dire ozalaka moko ya ba cofondateur ya groupe. Oui kokota na kotaki na groupe ya boîte noire mtamemanga ezalaka président Immortel yebe mta a formateur yebe mta tsenga force ke na kota théâtre pona nga kota théâtre te kolungana kinera ya koti ande azuinga tuminde kota papa kolaksanga kolongola bado
côté le bien kosala bona mona jouer normal ezaka film moto sala ya mboka esenga ke to changer ba tonalité na raisonner na bien na changer tonalité na loba net ne pona mona jouer normal c'est si la batiche na mona jouer bongo na yeko kozonga na ba film msu na talaka ya mama Bibiche Moseka na yeko zonga ba film Moseka na bien non na beta tonalité mbala Moseka donc il y a un moment où c'est na tikala mbala pe moseka tilelo de ba komo be anga Cécile Baptiste même tabimi sangeza président immortel Kabemba. OK. Balobi bon s'abonner mon suivement événement ni nango ya makasi oyo sala ke batu ba découvrir kio et puis partout dans le monde ba comme peut respecter lelo maman Muselo. Bon nako bandeni nyonso ezalaka mabongisa nzambe naza na étoile moko peut-être emsunga mona yebi yango te mais nzambe ayebi étoile oyo atakati nanga bato baza pembeni nanga nde moto ba comprendre étoile nanga donc lelo mponga nayeba na mama Muselu nasala nanga ba effort makasi te nakima nanga mbangu te natoka nanga te ezaka kosola bien babengi so nesika boke wana o participer na esika moko boye bazui pa babenga ni bango bana ba participateur hein je crois obimi wana o participer o sale loko mo boye OK non pour VCP no babetelo maboko les jours on a passé ce loko mo be pour VCP no babetelo maboko yango kande mutu batombola kombo na ngapa wana na kima na ngambango c'est na ko comprendre yo ba découvrir yo mama casse na spectacle oui na be spectacle na sala na réaliser naza un spectacle mo boye to sala OK non et puis ça peut moi gaz anniversaire ya na bosani mo kale ya bar ya Wilo ni façon comme ya saka de banane ya epa na bosani mais na sala spectacle to sala pene spectacle za pena tout le monde bazaki place wana to sala ya Lizarazu présent Lizarazu hein tout ça Fabio, OK, Fabio. Fais un beau te place aux allées. OK, va saluer à toi. Na bossa ni meli bisa ko to so beta li bagute. Que ça ki wana en tout cas et puis ça pena carga oh lelo que non Baptiste Muselu mais puis ça carga. Bon, wana zaki via artiste na biso auto beta la biso na otali parcours na MSCO yebisa biso. Na kati na Luanda est-ce que déjà poswa pe opportunité ya ko travailler na ba artiste mususu ya Congo ba diaspora mususu ya Congo? Oui. Oui, na travailler na batu trou na batu ebele na yaki donc ebele ben so yebisa biso na batu wana to travailler na bango c'est que lelo vraiment ki okiti na kini leti nani vraiment ko yamba yo. Bon, surtout que nani akoyambanga c'est que eza trop dur. Na awa na Luanda na kini ba entre ba yambanga pena mama to lazana bambote ya trop mon maman na lelo fort si lazana ba gros bisous si l'adoré bazana ba grande sœur malgré tout to bungisa o moko ya makasi mera esa to ana passe quoi mais ebele baza moseka ye moko tu azela maboko fungwa mama na oya to solaka sudiata to zana vie de loin to solane bango nous to zana bango d'accord na kiti to zana Jérémy ya osante papa ba gros bisous na bambo tebele donc to zapena baza penza ya makasi parce totala ba film ebele ya bandeko na biso ba artiste ya Congo mais tout le monde vraiment place batayo te hein pesa biso c'est qui batayo yebisa biso to pesa biso référence ya film mo boye ba chers abonnés ba Holanda yo partout dans le monde atana ba YouTube ba yeba koluka ba landa yo film nini yango mo sala tango kitana kin o ba yamba yo pour participer na tournage o ba ba rotala mabo le cas vraiment ya solo bon na kini banana bandi monde ya art nana kitikini te denwa na to kitakini pona matanga ya mama leki nanga kufana to kunde ki no mbana albosu na tama kona kini ona kitaki na salaka emonde na zone nana kitikini te na travailler malgré na kana matanga mais ba Jérémy ba onyo so bazaki na ko benga to za wana ensemble na ba ensemble bango tout na koka ke vraiment ko jouer te bien ko sa ba gag na bango te pona zaki na moi passe ebembe mais awa na Luanda
so bato to joua na bango baza ebele so bobeti takinga na peso ba moto ebele papa na ngai mutapesa nga gaz makasi ya Maria Baptiste eza takinga donc to joua film ya takinga azonga simate to joua ngo ana Luanda to bana un épisode ti na fin nango to joua ngo to zala ne bele ba artiste tout o ba ebi film ya takinga o to joua na Luanda to zala wana to kena timbanza Congo ko jouer na film ya takinga naza film to joua mama étoile azana afande ba go bizu na yo ba mama na ngai sila menene aso pesa mbota awa auto joie o bazala awa na mama na ngai Miraesa ope mana kimia ko tozali donc so belé so beti ka Miraesa TV romona beso beti étoile d'Afrique romona beso beti mama papa takinga beta takinga TV au monde ba filme na ya mama Muselu na juada wana makasi kutu ya gaz so yebisa biso évolution ya bino na Luanda ya ba art ozosala na Luanda etambola na ndeni bon art awa etambola na bien malgré ba problème mais etambola bien mais mabe ezanini lokoso kaka limu te eboma art na monde ya Angola awa pe na monde ya Luanda art to bomi ngo biso moko ba comédien biso momo to bomi art bomi point to lingi lokoso trop oh oui to lingi lokoso trop po ba repese biso chaîne numéro boye to sala to yokani to za 4-5 personnes to sololi to ke na simanga na zongi wana o boye motema mabeza makasi na mboka o donc to boma kaka loko na biso moko to linga makasi ok pas boss mo boss oli bien na boss la ki bino jour boy mais yo zongi na sima moko simbongo na boss apesa ki ok non et reparticiper biso bien et opesa biso mo d'accord na mo loko mo bien et ko faciliter biso mais balobi bosambone mansimi balobi piaka ezoboma ba artiste sali lukoso mbongo lukoso mbongo ezoboma ba artiste ya Luanda siko pona yo ba artiste ya Luanda baza bango tu makoso ndeko yo mongo utsolo ba lukoso nde ebomi vraiment art na Luanda siko pona yo pona ke tango tala re muso vandi boye nga masi ba pesinga opportunité ya boye na mima aro musika tango vanda mo talima na opportunité boye na préféré na ba boss mususu bakokoya se bana ba makamusu ya boye batia mutu boye na place neti pona yo koza neti mutu ni bakotia vraiment moi place ke oyebike mutu se batie bisika wana aoyeba pe ko sala moi quelque chose bon nako bana monde na biso ya art soki babi batia mutu mobo ok non que pour arrêter bongo be ke liboso bien pour na soutien ezaka présent Masambe Carlos mais yepé to mona pe belé na ba activité mususu pe ya pas à participer na kati mais simba pété non ye penza azane loko mote o abeno ko sala beno simba te ye nyonso organisation so abi oui etikala oui so abi non etikala non solo oui ezaka numéro 1 Masamba peut-être to kolongola net ye ndenge alobi ke non apemi po atikite po za apemi ne ba moi moni simba na te simba sko biso net mutu apemi pa Monique non biso toza teti to leka na ye mutu azo diriger biso ya leki ba président presque belé na Luanda aleki bango nyonso etina basi belé tala na kamia otangela tana président no moko to confirmer que makambo le bisa solo omoni président Carlos nata na ba président o ngana yebi ana numéro 1 aleki ba président belé ozi asala minene o yebi nyonso nini neti art pour artiste les bango presque tout ba chers abonnés bango basala art neti nini yango ya sala na monde art pour ba artiste baza reconnu na mboka o ya Angola ya Luanda eza c'est Carlos Masamba asala ni apesa biso pa amemi parce que pour ça ngeza na ba pango eza nini voilà amema biso si l'état ya Luanda l'état ya Angola
ayeba biso baartiste ya Luanda bakutana tina Taliba basala na bafilma na Taliba basala bafilma na bate belé président Massamba aleki bate belé oh président so ya pembe so nani bobenga zéro ya pembe wana nani président je t'aime président je t'aime oui Carlos a numéro 1 aleki je t'aime mais je t'aime aller na RTVS oh bon que na RTVS ngone tinga so na minute ala de na moins visibilité par rapport à président tant la biso azana visibilité oui aleki na lorote bino mo bolo ba monde a cette visibilité oh todo solo là aux émissions découvertes ba chers abonnés faut pas découvrir Aya Luanda comment ils tambola président Carlos Massamba yango na lobela numéro 1 ya Luanda numéro 1 donc mutu tout Mobutu n'est pas ça Mobutu ah boye na boye te za président yo lobi aza numéro 1 oui numéro 1 za président Carlos on batikali yami balé akozala Mobutu yami sato kozala président mi balé akolanda Carlos Mobutu yami sato mufube pembe so il était à pembe ba chers abonnés zangate président Mobutu eza pengate président jetem na bi rozolanda bi sezangate za votre moi na bino actrice na bino to so wana e ba to ba ka ba vérité oye avant na mutema ah ça nga passe non yo le bito tout le ba vérité eza vérité c'est vérité donc tozana pa na bomba salité te tozana to le ba numéro 1 nani oh nani mona matama mineno nani oyemba abi fwelenge Ferregola tala Ferregola beteki nini etondaki marti etondaki bano lobalobati atansa marti te atansi marti po biso bagwela tozawana so bagwela so bana babenga na bina mna mpoka na nga atansa marti stade marti etondaki fali atondisaki mais numéro 1 bataki nani falit numéro 2 ba ko tana balobi bon s'abonner massivement toke masko na début mama ebisa biso oyebisi biso ke ba président baza ebele o baza ba aventurier c'est-à-dire ba osakana art ba pesa ba opportunité mais ba osakana art neti moi concept moi président mo tala vraiment boye yeve ma place wana ba mega moi olongola e opese moi conseil ozana bon so na bina bandolonga ba ndeti nga na Angola na art nazaka na 3 présidents on a ebika ke non 4 pardon on a ebika non baza sérieux ya liboso za Massamba papa nanga Massamba mon président ya mi baleza papa Mobutu ya mi sa teza leader a pembe yo boyaki yete na pa na boya ki ete na lobinde président Massamba numéro 1 yo lobaki ye azana pa il passe à part mais asa troisième papa ba président OK non ba cause la sérieux na président na ngai immortel Kabemba wala le bien poza papa na yo oui c'est mon papa mon père à moi donc babi wana tous les 4 wana ça va mais nyoso batikali président ne so yo tanga awa na boya na ngai atangela oui tangela c'est sérieux oui oh yo yebi bon yebisa biso na mabanga polo mabanga polo on a comédien na yoka ke aza comédien mabanga yo aventurier na yoka ke aza comédien patron aza pe patron ba patron bien ça patron ve ma patron patron selon yo te ou bien selon yo te yonde mutoza na bandi va muto koyebisa biso malamu eza po yonde mutoza na kata mabanga patron za comédien on na yebi normal ngana yebi na ata président aza président évité na yebi na ate ngana yebi ka zaka ye pa permis sa groupe le waka président Carlos Carlos makama sana mboko yemo ye pa permis na pema président Carlos a permis te atiki amona yana ile futi te asa na père soki obengisi président Carlos otuna yeba ba souvenir ya zwa po tuninga ba souvenir te ba souvenir ya zwa
na monde ya art ezebele. Alors biso to kende to sala interview moko na président Carlos to yeba reçoana ye président Carlos zolanda biso kala mingi te président tozoya pa na yo pona to travailler pe na yo to yeba non pe ba vérité na makambo minene oyo sali oyo mama sisi azoyebisa biso mato kutana ofara to soana yo makambo akati kwa président Carlos ka mingi te bolanda biso to zo interview ya président Carlos bo mona biso to reçoana ye. Alors mamu selu na monike obude mabanga pulu makasi. Mais mes chers abonnés, pour nous informer bino, mabanga pululu tango sala ouverture ya groupe nae tout monde yo pozala na kati. Tout monde pozala na spectacle peut participer mais lelo to moni obude pour nani. Ntema mabe kaka. Ya to lo ba mtema mabe, za que so mtema mabete. On moni présent so bobenga soit disant présent aza présent mabanga pululu na bien aza art aza comédien mabanga. Pululu so bote patron wana loka patron ba na jeep photo linga to e ba bie ba patron ba jeep wana so ba ne to ti mabanga pululu alela no kabela sa kabela desa mais alobi ki aza patron ba comédien non aza patron papa ya famille na a patron ya ba comédien te poto mona ke pe na kati ya ba show o mona e aye wana abando la sa pe ki patron na e bongo te ngala na mona na ngai te na ba chaîne na ya ka batisha sombelanga mamu selu sombelanga na sombela ke na pesa apesa bongo mais eloko pena ke sala ke na bude pena nani mabanga pululu abengsa na show na ko yolobi wana so chez so penini abengsa na kenda sala spectacle to sala pe spectacle et spectacle le kabia bambongo pe kota boye mi mabanga pour la pena nimbonga tikete même au mongo konga na kata bilamba na longo la perike na longo la nyoso na tikala nde na tikala batia pe mbongo mais ni tikala na ote mbongo nyoso azuyo to ba motema mabezo futa te na monde ya art et relation na bino ebeba wana pene beba wana ya melambo ebele moyibi bon président mabanga pululu balobi oyi omela ba mbongo c'est possible ozongisile mwanda parce que ti lelo afinaka yo na iti lelo ozwa dia ba 12 na na mani mo comprendre déjà que ba 12 ezali afinaka déjà mais yebisa biso to moni pe obude ba président tellement ebele ana mabor tozana ba président ebele tozana président Matokoziola tozana président Ibuba tozana président Tsakala tozana ba président Tipika tozana ba président ebele kasi bango tu wana obude bango c'est-à-dire bazana ba président tezana ka ba titre ba pesa bango te na lobite ke na bude ba président yo bina ba président na ebi na bango te na ebi ne président Tsakala na ebi Tsakala mais président so Matokoziola na yo ka ke me na ebi na ngai na ebi to so ya ebi ma bera e fondé c'est-à-dire mabor président ba président nyos na mabor c'est président Matokoziola papa na lobi boy na mabor na ebi ka président Tsakala na ebi na Matokoziola te na ebi Ibuba te Ibuba to beta ne fa kuna pa wilo Ibuba kimanga abi na ngaka osala na ngati pe na mutakis Ibuba ende azana asoka tala comprendre que mamu selu mutakis aboya na mona na mona na ngako te ya abanga makasi Ibuba abanga makasi solo so bokuta na tande kendo ko lukena ndaku ne so ayoka kombo na nga a changer nzela obebana to welani obebana te batia biso to beta fara et pas wilo bossa wilo kuna côté ya so alpha 5 soni Ibuba boya abitema moi sana obeta nga ya boya so yebisa ngai obi président Kinzavwete na ebi mais asa président ya groupe théâtre oui asa président obi ete na yo ka kombo mais na ebi na tika za président na ebi ka za journaliste au président Kinzavwete journaliste na ebi ete na monde ya art vraiment na lisanga ba artiste azabe mate non na mona ete président fan na président afana za président atika la président atika la il a sa fils na minto ye président non ana minto président yepe na ba côté ba président wana azate te yo da moi sérieux papa na yete na monde to bangi na obangi photo tika na biso miso ndeto bangi
te na tika na biso po bangi na obangi te na bangi afande te afande aza moko oyo azo pesa éducation na groupe mobo ya les étoiles d'Afrique en tout cas bana les étoiles d'Afrique na pesi ndo bambote baza pena respect baza bien senti que ozana mon les étoiles donc ao solana mutu mais avec respect mais biso toza pe awa kaka na Luanda awa tozana président Bidi tozana ba président Barthez Rebele pe bauta kini baza awa mais ibango tangi bango te sadi bango pe wana baza na barami kaka ya ba président na misusu na so na bina tangi Bidi te po misusu ben makelele mais naza film moto jouer to sala na Bidi moi na mobile na film ya papa na ngai Mobutu ana kini sikoyo tota ko jouer nga na boye te yo pe yo zamuta ku mu comprendre bonenga na zolo bananga oyo yebisi biso ya nga pe na zolo bati yo tuninga nani président o aza sir tozonga kuna te yebisa biso na président Bidi ye na rami wana zate président Bidi to jouer na bien na ebite kaza ana groupe maintenant la kena na ko visiter groupe na été mais na ebike Bidi aza mboka oyo na leki ya sa souci papa Météo aza bambote na yo esili soyebisa biso nini yango esengeli esalama po aria Luanda emonisama pe na Luanda pe partout dans le monde bato ba reconnaître yango parce que so tali bien atana ba artiste o ya Congo tant bazana kini ba reconnaîtable aria Luanda te balobaka Barthez ya Luanda bazana bango ba mandia bazana bango ba aventurier boko excusez nga pour la terme bazana ba aventurier en Luanda théâtre exact est-ce que tant yo yo ka makambo wana est-ce que oza ko appuyer maloba na ye to abosani mususu alinga loba elo mususu bon na ko ba monde ya art ndeto za art baloba ke ono ekenda liboso te ba aventurier bazana neti ba président so bina ba tengle ba président et ba aventurier bazebele solo oui bazebele mais monde art neti nga na sepela na ngona sala ngo pona sepela na ngo ekotanga tina makila mais so to bi art awezo beba pona ni lokoso nde mutebo ma ba artiste yango monde art ezobeba okoke pa boss mo boye ba mona asala tête ba ko to ko skokenga abata théâtre na balungwa wana ske za ko sisa valeur ya biso ba artiste yango to loba ke monde art na monde na Luanda za ya ko beba za ya ko kufa poni ni lokoso le ki ba artiste trop ebele baza lokoso so yebisa biso pona to chiter na biso bolingana te poani bon to lingana te poani netinga na motema na ngana linga mututu na linga mutu nyasa meza batu mususu ozana wana azani motema mabe bosa na yo amona ke yo zo leka ye azana se il fallait que apoyar yo apeso mo ba bonne chance emsu yepe na simanzamba otombole mais azo bude yo amona ke yo na tolo ba omona ke mutu o azali numéro 1 mais ba ateli numéro 5 mais azali numéro 1 ba ateli na suka po ni motema mabe so tozaki na artiste mo ayebisi biso ke au moins na Luanda ba actrice presque tout ya alobi presque te alobi ba actrice nyonso na Luanda ba bandumba ay ba actrice nyonso baza bandumba neti pona yo tango yoka ngwesa onde angana na yoka na ngote na kote mtu talo ba artiste andumba mais na yoka de ba lobaka basi nyonso babala te baza bandumba petit yo yebisa biso nano oza déjà awa na TV bat ba position est-ce que yo bala to nante non na bala te no bali te ça dit mobali artiste na bino yeyo na bali te ça dit alliance ezate na loboko na bali te bo profiter parce que na bali na été azana nous ye moko ça dit so moni vraiment que opportunité fongwami ba profiter kaka parce que autant yoka ki ke balobaka ba actrice presque belé baza bandumba est-ce que baza d'autre part baza na raison to ezana ma faux na eto yebisa na yoka baloba ke moi se ona na koti ndaka libala te babenga keka ndumba na ndumba eza lingala moko boye ya makasi ya makanza donc ndumba eza ka te ke ndumba batema na boulevard be batema na plaza yango nde kindumba non
ndumba ezaka so muto azo nano balite bien nano botite ba bien ke ndumba mais so muto koti de ndaka libala ba bien ke da komi maria za su ndumba te mais na monde biso art ne pas le ba ke ba artiste ba actrice baza ba ndumba eza achifo poso muto za ndumba eza makila moni kindumba eza makila lo so bote mana kindumba na yo zono ka ndumba so bote mana kindumba te ata ba esa wana o le kabango po wana ndumba te etinga na ndumba te na ebi na ko kindumba ndo eza late yo balate na balate ya na zana yo mo lo bas nyos ba balate bandumba kasine tinga ya balate me ba ko be nga kindumba be nga ndumba po azali banda ya libala donc na kati libala na ndumba te po na za engagé mais libanda ya ndaku ba be nga ndumba mais kindumba yango eza des choses différentes to ça vrai kindumba na ndumba ka be nga oh ndumba mwana ndumba kindumba ya mabena kindumba ya bien ya mabe batema na boulevard o batema na plaza o batema na ba prince wana kindumba ya vrai o zaka kindumba ezaka non o azana ndumba oui c'est bon azana ndumba mabete bon si la batisha to kende na suka meka yebisana ba chers abonnés yo to yebi oza mutaba makambu to yebi yo Cécile Batista mutaba makambu mais non peut to mona yo te osala ta production moko na ayo lingaka otombolango parce que osala ngo te pona ni mena ba makambu su to mona ka yo kinaka vraiment c'est sengi mbongo bimisaka mais pona art vraiment non to mona o te mato ba assistant mutasale lo mo pona art pona nini bon pona ba abatango ya art ngo yo lobela non na mona na ba te ba Cécile to zango tambo be to zango tambo mena ba matanga na participa makas ba chef baza ba ebi mais na ebité so mutaza posa asale loko mo bo Cécile a soutenir be Cécile a sala bo na za na d'accord na sala na boya te pour elonga linga makas na sala et ça ba tournage mso to mono ke sala pas présent na ngai et bandeti suka ngamo na sala yango bon oui mais non ebisa ba tuté ngam na sala tournage ngam na futi be ngam na sala non parce que mutuka za pembe na sepeli a tomboli sepeli te akitisi sepeli a tomboli tout que na fait émission na biso ba chers abonnés baza déjà ko sepela chaîne na bino yango yo JN News TV 1 eza chaîne na bino ozo memela bino ba makamba malamu eza chaîne ozo memela bino ba actualité na bi bon s'abonner massivement pour na bo perdre ba actualité o teneti lelo toza awa jeudi na bi ke ngala bino to okuta na lisusu na prochaine jeudi à partir à 17h ngala bino lokola rendez-vous to markana bino ya ko sepelisa bino na kotika micro oyo te sans premièrement na salier balobi bienvenue makika pilote balobi mikolo akomo benga salité mbongo ça dit salité mbongo vraiment o azo pesa fierté ya ba artiste belé balobi bienvenue makika pilote balobi azawana partout dans le monde azolanda biso na boso ni petu te ko salier yo balobi Michael Mayola babi moi mbalo pembe so telo lobi moi mbalo oza jibe to azanani moi mbalo ambe boros place oza partout dans le monde to pese mbote to bosani pete ko salier yo wana emana lobaka o azanga le président de moi-même le président Massamba Kinzavwete balobi place ozali to pese mbote ebele mutuna mususu ezali esalinga pasi ya makasi oboy président Matoroziola mais namona yo pe na ba activité musu basala na kati ya mabor na association bomoko namona yo pozala na kati mais lelo lobi ke obude oyebi ete esalinga pasi makasi na ye pe obebana ye pazaka mandia tata na koloba bien yokiruku na koloba bien na ebi ete matokojola c'est matokojola na ebi ete soki ya yebi ngamenga na ebi na ngai président typica nde na ebi ete wana wapi na mabolo président typica ebi ete na mabolo na mabolo oui na ebi ete président équation ebi équation akoma sango ye wana akoma sango so pa koma nayoka mais nayebi ete nayoka ke para nayebi ke assemblée na kimbangu mais nayebi te azala président yimta bimisa pululu mabanga pulu
Bah makamboza makasi, makamboza tellement makasi. Bah bi préséquation. Obi que président wana aza président moko ke batu na mabo babanga mais yo na moni ke obangete. C'est la yoki oyebi ke le mabe. Na lobi bien. Et que ça ko bangate. On a pas sa vérité. Respect. Respect. Quand on a habité na yebi ke assemblée na église ya Kimbangu. Azwa mamolimo asalisa bato malade. Ce qu'on a on est betela présent na yebité. Ce qu'on a dit na yebi na été. Ça artiste était. Eh non mona na ngati to sala na a. Na yebi na été. Bon ça biso à part président sakala na mabord. Ya to ke na mabord. Président nini oyebi ke ozo reconnaître attaque président. Ka tsaka. C'est dit bino ba groupe wana tout bakanga na bango nyonso ba batika na bango. Tsaka. Alors vous savez moi seulement tout ce qui n'a pas na chiter maman Moselu na lingi autant na caméra 1 oyebisa ba chers abonnés naza maman Moselu ola kisabango pe o maman Moselu azali ba mai nini yango eza ya maman Moselu ba chers abonnés ba sepela na tikelo vraiment temps plateau ezali likambo ite na bina pesi bino mbote na kombo ya njakomba ngai kombo na ngai mama Musielu nde na tukoloba kalate a kombo na ngai mama Musielu moto na ntonga na yi moto ya libinza tata na ngai ya moto masoko mama na ngai moto ya libinza d'après ya mboka na bango ikaleso drapeau batel misabo ikaleso likambo ko bomba te likambo ite o nyaso boy oina bezo oyoka mama Musielu nga na yi moto ya libinza na ebisi yo na beta mai butu na beta china koma na kichasa butu yokiruku oui na besoin on a besoin ça la publicité benga mama Musielu aiwana oui na besoin anniversaire olete mama Musielu alekawana sepelisa bana na aiwana pona bino ba gros bisous na bino na lela bino fort yokiruku. OK, merci tozongi directement tozalaki ensemble na notre ingénieur Michael Mayola. C'est pour moi ba image kitoko beza grâce ya Michael Mayola babi moi mobali oyo bato bazo confondre ye baloba oyo JB Mutayeli biso na Luanda to nani vraiment balobi wana l'homme na bina bona commenter mingi pose na bina commenter mingi na partout dans le monde boye ba otela amte amabe Mamuselu eloko kaka lengena lobo na bostani en tout cas oyina bezo mela moi mai oyina bezo bitenga na ina nga moto ya masanga na ina nga moto ya lotoko yaka kaka na prince bali tusamba le kamata ma eja biloko nyonso ejali akotekela eloko nyonso na tusamba toze tudu eyo fere okoti yojui en tout cas boss ya mokuse me aina makambo ya bien na kati yokiruku. Merci. Maman Cécile, biso tozo kene sikoyo na fin ya émission na biso, to ebité malobano ya suka ezali nini, conseil nini ko apporter na ba chers abonnés na ba terre na ba actrice et puis na ebité so za na bato okoyi ko salier na katikati na banda ko parce que tozo kene na fin ya émission na biso. Bon, merci na pesaka mbote. Bien conseil na ngai za na ba artiste na ba actrice na ba président o ba okamba biso boza ba président boza motema monene botika biyoka yoka ba actrice na ba artiste botika kiketo motema mabe biso nyonso abana mama moko tata moko to yokana soko moni muninga na sali mabe kolingate o procher libosa bato et mabe obengi quelque part au solo nae et avion tous en bomoko ceux qui besoin posa boyeba mama Musielu be Cécile Batista bobeta Angolo de TV naza wana ba film nyons wana posa gag wana posa ya conseil wana posa oseka betaka Angolo TV on pene chaîne nga ya tongo omona nyonso yanga eza kuna kati na pesi mbote na ba chef nanga chef RK bambote na yo ici pechanga ya Luanda Fatou bambote na yo Chikoko ma copine à moi privé bambote na yo en tout cas basé belé na part na ebité ceux qui na bani ko pesa moko na banda le oti lobby c'est que baza ebele na pesi kana ba fanatique nanga
na ba fan nanga nyonso na lela bino fort ya bana ya ba mikolo en tout cas na kraka bino na yoka nyonso boloba ke komela nga na yoka bambote ya trop na pese grand ngai Gino mbala mulai ya pembe bambote belé ma grande sœur privée en France moi na poto tongo babi yeso benge solution mbala moko blandi makese bambote ya trop pona yo en tout cas na bo sanité DJ Nasukia, na boy bakano, bambote ga ya trop belé, merci. Ok, merci ma chers abonnés, tous a déjà na fin émission na bino, na ebisa ki bino espace auto zara ki na ebandela émission.